Matondo mingi biso banso bandeko balandi epai bozwami kola ndela biso ya bino nganga ngunza wapi oyo ntango na ntango tozali komimonisa liboso na bino bandeko ya biso mpona kotalisa makanisi, kotalisa mosala esalaki bakoko les plus grands ancêtres ya nous tous baindo mvuluzi mfumuki mbangu oyo azwaki mokano ya kondima kopesa bomoi na ye eleka na pasi na boloko tuku misato etanki moko ya bino nde bongo tozali kosala nyonso ya kosala en sorte que na koluka manière nyonso mpona kofaire comprendre komeka kosala makasi mpona compréhension ya moto moyindo ezonga na esika na yango toana problème te entre biso bayindo mais ba incompréhension oyo ekomisaka biso lokola bayindo. En réalité toke lokola pèlerinage na bonzambe wana ya bapaya soki mobembo esili nango tokozonga. Cela veut dire ndenge bamibengaka baza ba pèlerin baza baleki, mais normalement moyindo nyonso soki abotami déjà abotami na tradition na culture veut dire déjà na makila na ye donc yango wana nde ekangisi ye na baboti ya baboti na ye oyo aza héritier ya makila ya loposo ya tai moni ya molimo nyonso a bénéficier nango donc akoki te komikabola ye na baboti na ye na baboti ya baboti donc eza kotranscender et lolenge wana nde esalaki bokasi ya Afrique parce que tolobaka ngo mbala mingi atako monene ya nzete mais soki atelemi kaka misisi eza te luvuni akokweya nangonga moke atako moke ya nzete ya lipela mais soki misisi ezali mata kita aza kaka yango esalaki bongo Afrique ezala berceau ya humanité yango esalaki bongo Afrique azala na bokasi pe mayele oyo atangisaki mikili mosusu po azozwa na bancetre na ye na molimo et aza komaterialize yango na botosi na barespect ya principe traditionnel culturel donc bokoko etosamaki nde esalaki ete bana babotamaki ya mayele ya botosi mpe lipamboli esalaki ete fungoli compréhension milimo ya mayele ekobotama ya moni Afrique ezalaki na bato ya makasi bato ya ntina oyo bongo basalaki la fierté ya la race noire et dans les na ba siècle passé makasi koleka l'homme non babengaki nzambe azalaki pe na nzambe parce que il était complet en tout à la spiritualité à la technologie à la mathématique aza nyonso kati na ye mais lelo ekomi race humiliée ya monkeri veut dire il y a rien de bon et ba humilier bakoko bazo continuer humiliation ngonga ekoki oyo fo toyeba ete walongo fumuki mbangu nde aza ya biso et soki tozopesa ye mukongo et tokozala kaka bato ya pasi na nyonso tokosala moyezo litomba ezate mwana moko te afinga tata afinga mama apesa baboti mukongo akende simbela ye azalaka te jamais azalaka te yana mbisi moko te atike bale atika mai aza na bomoi ezalaka te eza pete na nyama moko atiki zamba aye akomi aza na liberté te akokoma sous contrôle ya mutu yango réalité Afrique azopase nango ma tondo mingi na bandi toye ko bobomesani kobeta mbela koloba ete mupepe oyo ya fameux coup d'état ya mbuta mutu na kwamba Patricia Malanga pe bongo na changement ya constitution énervé baike mingi et puis eza
mupepe na sima nango mvula ekozalaka. Donc veut dire réalité zali na sima makambo nyonso. De bongo tokoloba nini? Tokoloba ete tobanzaki makasi na parti politique na biso ba Congolais pena ezalaki lokola sende à deux. So oza na mouvance te oza mutu ya limité IDPS Papa Tshisekedi wa Mulumba qui n'est pas ezali aza pe pas otekite. Donc topiaki tondimelaki yango na lolenge nango mopimba nyonso et batie premier ministre na quelques jours masango ezokita. Donc tokotaki na kondima ye makasi à la personne ya mbuta mutu. Mais lelo esali te kitani na mbuta Tshilombo, l'enfant biologique pe idéologique to lobela bongo na ndako ya démocratie a botami eliki ezalaki makasi ete akomeka ko renverser tendance na minute oyo toana problème culturel, toana problème guerre moko traditionnelle, donc eza guerre moko raciale na le plus grand niveau bitumba oyo ezobundama lelo na mokili. Alors race noire va trouver place na omoni ba mouvement ibotami mingi ba kemit pedi tata mokili na komi kokela kati na bana ba indo aboti ba misusu ba obenga ba kemit tozaka na dénominateur commun moko ko telema ya Afrique, renaissance ya Afrique, émergence ya Afrique. Ba musunga mbo omuka ba panafricaniste, ba musu côté ba traditionnaliste, biso beto côté bangunza toza eloko moko. Sikoyo tozozanga molobeli ya niveau ya pareil de l'état, ya ba décision, ya ba chose publique. Batango bazate mingi bazalaka so comme na difficulté comme na maloba oyo bino bolingi koyoka lokola ya panafricanisme, ya panafricanisme comme ko prendre part lokola ya kiboyindo po ayebi nango mais lokola bakotaka bakosamaka piéger de l'école, piéger na ba loge na ba secte na bango, alors bazalaka mbale et mundele malamu azalaka te pona moto moyindo wana ifo tosimba yango. Toye koya koloba ete Christian Malanga ingeta eleki ndenge eleki epesi ba citation ebele toute dia kosala video wana mais oyo eza choquant mais totia video yango eza te na bandeko comment na ete ba bomi et puis ndenge makambo yango elekeli surtout tolobaki yango déjà mon pepe oyo na sima ya na réalité et bomi parce que monde politique tout est possible. Ya bakoka jamba makambo tout ba montage ça tout est possible. Mais qu'à cela se tienne to ba déjà qui aza mobile aza courageux pas yo ya komeleli. Bakangi ba compatriotes sa défense déjà va se rendre mais ba bomi bango à bout portant et batiki mindele na mwana ni moko ya meti et puis na mususu canadien tout donc batiki ba étranger et ba bomi ba kolomboka. Est-ce que bazwa ki ba information nécessaire, est-ce que ba servir d'une manière pédagogique pour nous faire peur na ba mususu topé boni. Alors il y a pas au pouvoir faire que la sélection ya ba mitou bien faite ou ba répondre na attente ya population parce que ça servir à zone kasa IP ya IDPS na mobimba nango parce que ça ko paraître que pouvoir ici la lobité ekotikala l'homme physique aza éternellement té mais idéologie historiquement mutazo tikala parti ezotikala mais kotikala na histoire nini. On peut pas tout faire mais on peut faire mieux, on peut changer les données côté ba fondamentaux ko ezaki oyo salama parce que batu baleka ki basala kiango IDPS ana raison te ya ko ndimisa mutu nyonso na makasi
mais ana devoir sacré ya kosala bolamu oyo ata bato baboyi lelo bakose mettre d'accord par rapport à misala, par rapport à ba réponse ya passe ya population oyo aza nango. Passe yango tokoenimera yango awa te na tous les secteurs. Courant mai, ba première nécessité à population. La création d'emploi kutu, tout le belango nanu penzate, mais banzela. Parce que ba produit agricole les opola, manque ba infrastructure routière de banzela malonga ezati. Grand Congo. To defara mbongo ya mukie, oyo biso mo tozo yiba, il est kebele. Alors, il est pesa ozala lokola mama oyo aboti bana tielike na bana. Mais bana ba décevoir lui. Parce que il est pesa ya to bakiza ya biso nyos. Tout le monde parce que to bayaki déjà ba movancier na gestion na bango ya res public na zaï. To like ki makasi il est pesa mais il n'est baloba il n'y a jamais eu tard pour les bien faire. Donc kosala bolamu yana retardé. Yana batu mususu ba moni kaka na pouvoir na poste déjà énervé population par rapport à historique naye ya le passé naye na pratique naye na lokuta oyo mwana ki na miso batu nyoso. Moni il n'y a pas un mauvais troupe, il n'y a qu'un mauvais dirigeant, un mauvais chef. Lelo tozui manette à commande et toi na droit à se justifier, à se plaindre et tozozela résultat positif. Na ulenge nyonso makambi ko salamela kokosa koyiba montage nyonso ko salamela eza mabete eza malamu te, mais tozolela ngo na résultat final. Tous les moyens pour arriver à une solution positive eza malamu. Tozozela résultat positif na bayi ekolo na bayi mboka bakomaka mokonzi te po na kimokonzi, bakomaka mokonzi po na baye oyo kokonza bazali yo kokonza bango na ko répondre ba problème oyo bango baza nango. Donc mokonzi aza tata mokeli na mosuni wana mokonzi ya luya politique ya kimayala. Et soki tokoka te kopesa ba réponse nde esalaka pasi na baye oyo tozokamba. Alors baye ko boma ba compatriotes, est-ce qu'il n'y a pas moyen ko tia bango na kasho to tiki l'étranger pour nani? Quel article tozopesa? Est-ce que mokila molimo azala d'accord nango? Ba bomaki, oui, et salamaki, mais te bomi combien de personnes? Bango tout baza ba criminel, ba participer na crime to tiki bango pour nani? Donc mupaya aye otalo na kati ya ndako et mwana no europiete bongo fandisi na sebete me okundi mwana po pesa mupaya no kiti mupaya suka ko kende e bongo mwana no ezali langage moko mabe na oyo eza ko salama. Changement ya constitution pour na répondre na problème nini oyo eza na difficulté na moment oyo toza kozelela ngo échanger makambo. Ko changer constitution et ko changement na yango bokonzi pe na manière ya démocratie ekozala jamais éternel. Ekokitana jamais na moins de père en fils, ezama difficile. Changement ya constitution ekosalama na moment où oyo Loba Walongo Fumukimbangu, il faut une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci ekopesa naissance pour acquérir l'indépendance matérielle. Donc il faut nous maturité spirituelle ya l'homme noir ekola. Ce maturité kolinde ekopesa biso accès to acquérir tozwa indépendance matérielle. Donc
na ba domaine nango nyonso économique, finance na nyonso nango. Alors sikoyo na moment oyo tozali so to changer constitution toza nanu na kati na bowumba bapaya, toza nanu na bonzambe ya bapaya yango ekangi classe politique na biso. Or na kimundele déjà na bango moko l'Occident koki ozala na monde politique te koki ko prétendre te ki okamba lobi soki oza na kati ya bonzambe na bango te, ya spiritualité na bango te ya l'Occident te. Faut na sillage, faut na franc-maçon, faut na branche moko, wala na connaissance moko cachée. Siko biso sa spiritualité ancestrale, mais tolinga to kamba na mabele ya ancêtre. Toko kamba ndenge nini, toko pesa réponse ndenge nini. Po massive ekobomba melayo, ndoto likanisi, bako pesa yango te pona o egeyo pesa réponse. La population tela lelo mboka Congo ileki ndenge leki et concert ya Moïse Mbiye na ba dirigeants politiques bakei ba yebite ke passe na déjà l'Occident ta kombi Bible à l'Occident et bato bazo yeba ba te ya Bible baza ba collaborer à l'Occident ba yebi ngote ba yebite ke déjà kimbangisme authentique ezali so ba service secret ezali ko détecter makam na mboka ko kite ko identifier ba kimbangiste authentique kimbangisme authentique ba yebite kezali tozo bundela la souveraineté ya l'homme noir tozo bundela ki pointe ki mpeve indépendance spirituelle. Donc tozo mingi il faut m'activité de kola biso to ba ete la spiritualité eza base ya développement to ba ngo mingi na mutu za molimo et monde de pensée nde mukila tata mokili soki okanisi te osala eloko te siko mokila makanisi oyo tozo makanisa mokila molimo na biso et pour que ça kokanga to pesi ngo mukongo tous les dirigeants classe nyonso wana e baza ba christianiser et bako pesa réponse bako changer nini na kati ya mboka Congo parce que Afrique yeze la Congo et monde yeze l'Afrique monde pas mokilo bimba eza kozala na passe pona Congo le Congo akanya za fungola aza mukie ma okanga ndako azali ka mukie ma okanga ndako donc veut dire mokili ezokangama Congo ko mettre mokili à genoux Congo ba pesi ba potentialité physique et spirituelle au Congo aza clé ya mokili to ba eti lelo to na raison ti ya justification ya kopesa pona bolamu ya peuple congolais père africain pour changement ya constitution pia exemple lelo faki ba loi nizala ete dirigeant oyo aza ko prétendre okamba ba chef de corps o aza mutu ya res publica akokite kozala na libanda ya spiritualité ancestrale so zaka ka christianiser ba identifier yo okokite kokamba batu na connaissance ya christianisme nzaba bopaya makala bonzambe ezala ka vouloir te to bakeza ka imposition veut dire botami nango ba imposer ka bonzambe christianisme a imposa islam ba imposa bouddhisme ba imposa partout et il faut besoin ya bino moko au sommet de l'état pour imposer pour ceux qui te zongisi kimbangisme te ki boyinde zongi te tradition culture coutume ancestrale ezongi te na Afrique oyo eza na vocation spirituelle to zongisi ya moti to kozala kaka batolo ba français anglais costume cravate to ko baluka na ba professeur na ba to kosala eloko te pour avancer na un pas recul à 3 à 10 pas. Donc lelo oyo to ba ete passe ya Congo spirituel parce que to pesi mu Congo na ba kolo Congo nde ba kolo Congo ba na kanda ya bana Congo ko banda na ba konzi ba watela bango ba konzi oyo lengi population wana zali et donc il faut population ayeba ete akokite kozala à grande majorité na foi chrétienne islam bouddhisme et il faut congolais ayeba ete passe ya Congo spirituel il faut tozongisa l'ancestralité kibokoko tozongisa mfumu kimbangu isika oyo batiaka Yesu amupaya ikoya tozongisa kibobiso ndina nzela ya mfumu kimbangu kiboyinde zonga pote ba problème pas to kosimbela pour tozwa solution mutu aza limité amona na limite
mais molimo azomona au-delà po ayebi kosimba a ekosala déblocage. Lelo bayebanso balonga bazala baspirituel po biso mpe tolonga fo tozonga na kimpevi na biso po tolonga. Yana mutu moko aya akufela biso andima charge pasi ya bani na mapeka na ye walongo fo mokimbango wapela kaka yaki pavita tia to lolenge bakoko na biso nde baza basantu baza ba ange gardien po na biso tulobango mbala koko aza nzambe aza koko tokoki te kokabwana na bobiso po yango nde eza identité ya molimo mpe na mosuni po tozolota na kiboyindo na tolotaka na kimundele te ngonga ekoki toyeba ete badirigeant politique baza banzamba mosuni bana destin ya tout un peuple todépendre na bango bango bazala mitu oyo bakozala connecté na mokila molimo na biso ya walongo fo mokimbango po bapesa baréponse oyo ekoki na population. Tozalaka na pasi makasi komona ete bazokende kopepula moto ya christianisme nzungu ya christianisme ebela nango me batiki nzungu ya fumukimbangu makala fumukimbangu ekufa nango etolinga sikoyo tolia na nzungu ya kimopaya me tokolia mikuwa tokolia na nsima. Et voilà Congo akomi susu na banyongo na badete oyo ba éléphant blanc bakotiaki président na biso Mobutu lelo toyi kofuta 14 milliards. Et mutu moko te ya bozwi azalaka na nyongo kozanga nyongo zaki ebandi ya bozwi matondo mingi yo mutu ozwi libaku yeba ete yo banda kozonga na bonzama bakoko na yo banda kozonga po pesa tort te na badirigeant politique po biso tosala masi wana tozwa bakonzela ndenge na biso ya kobonga soki biso tobongi te population tokozwa bakonzi mpe ya kobongama te soki biso bayi mboka bayi ekolo etoza ndenge kaka toza lelo etokozwaka badirigeant oyo baza lelo bongo fo biso tochange po mpe tata mokili fo mokimbango atinda biso badirigeant abotisa badirigeant achange badirigeant bazala à l'auteur ya tante ya demande na biso kongola ko vivre mieux pe a revivre mieux koleka ba peuple nyonso ya mokili soki tozongeli bonzamba bakoko wapi oyo balongo fo mokimbango akombelaki biso matondo mokakovu tata mama yeba ete yo nde banda po nyonso ebanda te kokisamela biso matondo.